Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che regno? E di mon cher. Boras, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Itualité bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bana Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Biso bana Saint-Paul, toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengi sanga boboto oneko esengo balande radio lisanga to tondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme ya radio lisanga solo pokwa ya mokolo mwa lelo mokolo mwa mardi 6 mars 2012 to yeli susu epanabino na ndenge ya bomesano pona to kabla ngonga motuya de 19h à 20h na radio lisanga po ete tokoba na bomoi to yeba solo oboko kezo abno yosu kitenge radio lisanga esalami na fondation lisanga point de soutien congolais toko emettre à partir ngumba Amsterdam na Pays-Bas. Fondation Lisanga pona koyeba mingi pona yango na www.lisanga.nl nde bokokuta information o etali Fondation Lisanga pe na contact bokomona molenge kani bokoka ko kota na contact na biso pona kokabola oyo boinango ya ko kabola na biso pelokola to zali wana pona baye Pamboka République démocratique du Congo pona kosala ete to kokabola o to inango po biso banso to koka ko kende liboso na bomo yo to inango solo to kotonda botondi mingi na baibanso bakolanda biso na baposte na bango ya radio na kati ngumba Amsterdam na FM pe na ndinga totondi pe botondi mingi na binobanso bokolanda biso esika nyonso bojwami na nzela ya wewewe tika ete kimia ezala tina ngonga ya 20h solo boyebi to lobakango tango nyonso kasi mikolo mileki solo to alaki mpenza na mingi ya kokabolango na bino na radio lisango etalaki makambo ma élection kuna mboka République démocratique du Congo yango pe ekokoba kaka na ndenge kokobelaka wana pe biso to ina bino pe tokokoba na lo lenge na biso pe oyo tokobaka na radio lisanga solo tokoyebisa bino na ndenga lisese boyebi za pe ya biso tradition tokotikaka te na ndenga lisese o toko fungola nango mokolo mwalelo poko mwalelo ya programme na biso toko yebisa bino ete solo ekozala nde ndenga motuna po yebisa biso soki na molili na moinda toloba butu obscurité ténèbres na lumière oyo yaka ko jaillir na moi wapi oyo ezali penza wapi oyo eko existe ya solo epe wapi oyo tokoki obenga ngo lokola eya na nsima eyaka pe ekendeke oyo ta mosu ekoki kozala pe interpréter lokola illusion
boyebisa biso bisika bofandi soki pe bokokoka koganga makasi po bayebanso bakoka bino bayebanso bakoka radio lisanga bayoka bino boganga na bino soki pe bokoka oganga makasi te po mingongo na biso nyonso ekoma pete kende esu musika te nde yango biso to utilizaka micro nde poko kaka biso bona banzela internet kasi eina fraude te po toyebisi bino toyiba nani tokosaka lolenge kani bokoki mpe kocheke biso solo bokanisa na butu molili na moi so tobi moi eza soleil te tokoloba mwinda éclairage lumière wapi oyo eye liboso wapi oyo ezalaka wapi oyo eye na nsima mpe ekendeke oyo tokoki koloba tamso eza illusion solo wana mpenza eza likambo ya bozindo boluka boyeba solo na mboka République démocratique du Congo kuna molili inano butu bande kotaki impasi pamba te to siko kasusu ete kuna na este République démocratique du Congo ndenge to mesa koka batango nyonso oyo bitumba pe kokoba nango kaka ezali na bato na mandoki basimbisimbi mandoki bakobundaka na bango kaka boyebi eza na groupe mingi ekoma nango kobima na balasuka balobi attaque lisusu ya ba FDLR na Kalehe ezali oyo penza ezoda te na suka awa boye kasi liboso nango kaka mokolo moko to mibale na nsima bitumba ezalaki nango lisusu kuna kaka na ntango bakosenga na bato bazonga na bisika na bango na este kuna bango bakimaki mobulu insécurité ezozalaka na mobulu misusu insécurité misusu ya sikoyo ekobakisamaka po tokaki mpe lisusu na mikolo kaka oyo eleki pene awa ete baaffrontement esalemaki entre FRDC na bamilicien ya APCLS kuna na Nia Biondo solo wana eza mpona kotalisa bino ete makambo mingi oyo toyoki ya kekimia kuna na mboka République démocratique du Congo sécurité na este eina moto moko te oyo atie yango pe moko te akoki otombola mosapi akosa bato koloba ete yango eza likambo lisalemi te lisalemaki te banda bitumba mibandi pe mizali ebe kokoba mobulu kuna ezala ba mission ya Nations Unies oyo se succédé kuna ekoki pe komema kimia te ezala bakondi na bango oyo bango basepeli komonaka bango kuna na mitu na mboka ya République démocratique du Congo bazali na bango pe na makoki ya komema kimia wana kuna te nde soki botali bambula mingi oyo banda bitumbe bandaka kuna tango Laurent Désiré Kabila yaka na bitumba kobundisa régime ya Maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu azabanga kokoma ye na Kinshasa pe ezalaki na bitumba mosusu pe bandaki ebe mbala moko kuna na este bato bakanisaka mingi koya kotala tango ye abebanaki na bato na ye me wana ezalaki nde libandeli lisusu ya bitumba mosusu lisusu ya makasi yaki kobanda me liboso kaka tango akomi na Kinshasa bakadogo na ye bakomi na kin ye apartir ya Katanga lati maneti ami tangi président de la République atia yango République démocratique du Congo bitumba pe ebandaki nango lisusu kuna toloba ete banda ye asimbaki
to babiangaki ye po akota na molongo ya basimbaki mandoki contre République démocratique du Congo. Donc na bénédiction ya Rwanda, Burundi, Uganda te sikoyo soki otali bambulo mileki wana jeunesse ndenge ezali ya kobeba bamoro ekpei wana eyebele soki bakotanga lelo oyo ebandaki ebetaki makasi na 5 millions, 6 millions, 7 millions pe likolo nango ilikamba komituna soki mokili mobimba eko tala nango makambo misusu pamba te kuna bisika yango oyo biso tokolobaka ete bato bakokufaka bakolelaka bakokundaka kuna ezali na exploitation monene esalemaka kuna ya bamatière première ezali kambo tokoapprendre bino susu te moto nyonso ayebi yango nde ezali likambo ya kokamwa nini po toyebi yango biso banso eza nde likambo ya pasi po ata soki pasi esalaka ekosila te me pasi mpe ikaka kuna ndenge bakoexploite bato eza lokola baesclave bakozwa mpe bana mike bakoutilize bana mpona kosalaka exploitation ya baminere kuna na bamine kuna na este ya République démocratique du Congo na mikolo pe ezali na ONG américaine moko euti kodenonse baka ya esclavage na bamine yango kuna solo eyali pasi pe mawa mingi kasi wana ekosalema na intérêt ya nani ekosalemaka na intérêt ya bapaya ONG wana eza ONG américaine aza kodenonse makambo ndenge wana et pourtant eza na bato oyo pe bakofaire partie ya oyo bango babengaka communauté internationale ba entreprise oyo eyi na nsima nango wana oyo ekosala ete exploitation ya ndenge wana esalema ezali pe na bamikili ya bango oyo soi-disant baza korespecte badroit ya bato kasi interpellation ya malonga esalemaka te nde ekolakisaka hypocrisie oyo ezali makasi pe monene na kati na mokili soki tolobi na bino na mokili pamba te eyali po omoni bato mingi na mboka Afrika batalaka komonaka moto ya mboka Europa aye koexploite kuna ya kokanisaka ebe eyi kaka likambo na racisme yango eza odela ya kokanisa ete bakosaka bon mpo na ntina na loposo mpo basalaka pe na baye babango moko na mikili ya mpoto koexploite bango okola baumbu soki batelemaka bango moko te mpona kolakisa ete balingi bongo te ndele lelo ngana yo ndenge tokoloba boye ndenge tokopema boye toyebi te soki elingaki kozala ndenge nini na mokili po mokolo kako toya lelo oyo mardi 6 mars 2012 ezali na balakisi awa na mboka Pays-Bas baki kotonda mingi na stade oyo babengi arena na Amsterdam ne kati ngumba Amsterdam oyo biso tokoemetre sikoyo balobi ete bato bazalaki kuna penza 50,000 balobi bato bazalaki kuna 50,000 bazali koconteste contre plan oyo ekosalema mpona kosala ete au gouvernement akosala mpona koluka koréduire badepense na milieu ya enseignement nde bango bakoloba ete ekobebisa
qualité na enseignement pour ba koluka pe ko sala ete ba réduire nombre ya ba personnel oyo baza qualifié pona kosunga bana kolakisa bana kotangisa bana ba oyo baina ba problème bano baza na tolo baneti pe handicap na lolenge wana atako ekei bango ebele kuna mboye oyo ezala na masolo esalemi lelo ya politique awa na mboka Pays-Bas ata ye moko moto yango ya ministère ya enseignement oyo ya irresponsable moni ete epesi impression monene nombre oyo ya bato ndenge bakende kotonda na stade kuna kasi bango bayeba kokamba na pouvoir balobi moni ntina te ya kochange plan na bango wana bamoni ete bakokoba nango ebendenge wana nyonso wana ezali mpo ndenge tokoyebisa bino ya radio lisanga basili toyebisa bino mpe na mikolo mileki basila kotia moyen méthode mécanisme pona kokanalize mécontentement ya peuple e bima na ndenge bango balingeli pe moto bimi na balabala akei na esika moko boye agangi soki pa kofinga soki akoloba nini na banderole na ye na pancarte na ye balobi oyo bakoloba base défoulé balembi likanisi moko eye bazonga na ndako bakende kolia bamela bapeme ntango bakolala lo batelemi bakesu mosala eleki ebendenge wana kasi batango ya kala oyo penza vie ekomaki na niveau moko bato bakokaki lisusu te ntango bato batema batombokaki ezalaki nde bachangement ya basystème politique barégime oyo esalaki ete makambo maya kokende pe avec plus d'attention na barevendication ya population mpona ete makambo bakende liboso bakoki koloba ndenge nyonso bakoki koloba kasi tokoyebisa bino wana ezali mpo totalisa bino soki na mboka République démocratique du Congo ekoleka boye bato mingi bakolalaka mpongi komona ete bampasi wana ete moto mwa mboka Europa akotelema na esengo na ye boye te to na mawa na ye boye te to na nkanda na ye boye te aya kuna asalela bino makambo ndenge bino bolingi oyo bofandi nango na bageto na bino kuna na mboka République démocratique du Congo to na bageto na babanlieue na étranger esengeli yo moko nde oyeba na mboka oyo ozali lolenge kani mpo nyonso eza na maboko na yo peuple mpo na koluka kotalisa ete olingi makambo makende na lolenge oyo ekozala malamu mpo na yo mpo na soki bayebai na pouvoir bazali kosala yango te na ndenge longo bani nde bokomona likambo oyo ekosalema na este kuna ya bana na koexploite bango bana basoda likambo ebandaka kala na ndenge bako exploite bato bako utilize bango kuna na bamine na este République démocratique du Congo na lokola baumbu suki wana te ata pe esclavage sexuel ekosalemaka na bagroupe armé oyo kuna na este epe na baoyo pe ya forces armées na bango oyo ya République démocratique du Congo soki pe forces armées yango ezalaka oyo bakati na mokuse FARDC te sikoyo biso totikala komona force yango te po na ntango bango bakomi kose livre na baacte ya boye ya kosalaka babisexuel lokola bagroupe ya bamilice bakokoka te kosukisa bitumba nsima ya bambula ebele boye nayebi te soki nkombo yango ya forces armées de la RDC eza mpenza na esika nango wana nga nayebisi bino ete eza bongo te tina preuve du contraire nde
eza likambo ya koyoka kaka boye te, kotala kaka boye te, koloba kaka Kongo pasi tokosuka wapi. Eza pe likambo ya kotala lolenge kani tokoki moko na moko na makoki oyo toyi nango kosala ete bato kuna pe bakoka kobima na mpasi oyo bayi nango. Kozela kaka kotala ka moto mosusu aya kosala nde yango ekomemaka biso ebeboye, pamba te makambo makosalema oyo ndenge tote koyeba na libandeli mikolo ebele oyo mileki oyo esali ete bana bake oyo bakokaki kotanga kelasi na ndenge longo bani moyen lisusu eite toyebi te soki tokorekupere bango lisusu na bambulo bakomi nango, pamba te bomwana na bango oyo esengeleki bavivre bayibi bango yango. Bayekolisi ngai te kokoma, balakisi ngai kaka se koboma ye. Bomwano ya masano natondi te, bakabolingana baninga susi te. Seku bayibinga bomwana ye, malgré ça batiki te koswana. Pire encore bitumba tukindike, basalela biso lokola bouclier humain. Yoyo Mobotini nyango oya kondima oya ye mwana asekana na moto. La guerre commencé oyo biso tondima, kwiju ya lioto te makila bato au secours bayibinga po mwana malgré ça batiki te koswana. Pire encore bitumba tokendike, basalela biso lokola bouclier humain. Yoyo nakende kelasi mpona nini ngai te, bokolo na makasi esimbi nango ngai te. Nabloka le faux malade longo na bakamarade, le corbeau et le renard ata na mwa retard. Nabeta Nintendo nabeta mwa judo, nateta mwa ndika, nasekana na maika, nabuka madame sentiment ba benjamin, nasekana na kebo na modela malebo. Yo nakende kelasi hanga motema pasi, ekolier docile eske kozala facile. Nakabola mikate nasala mpelipate, kukulu elombe mwana nyawe elombe, nabeta Nintendo mpe nasengeli na mapendo na buzula tomboka na banzotonga mboka, nalengela l'avenir na oyanga devenir. Pas mauvais souvenir, je voudrais bien en finir. Oh, pas mauvais souvenir, je voudrais bien en finir. J'en ai marre de porter les armes. J'en ai marre de faire couler le sang et les larmes. Marre. Je voudrais ressembler à vos enfants, aller à l'école comme eux, jouer au Nintendo comme eux. Rendez-moi mon enfance. Rendez-moi mon enfance. Solo tokokobaka na radio lisanga ndenge ya bomesano tina ngonga ya 20h. Oboko keza bino esuki tenge solo toujours na place, toujours na lisolo oyo eyi ya motu
matuya mingi oyo etali biso ye bauta mboka République démocratique du Congo po lisolo oyo tobetaka ya Congo eza ya biso, ezali ya biso bato, ezali ya mopepe te, ezali ya banzete te, ezali ya banyama te, ezali ya biso bato. Nde yango tosola yango na bato bayibanso bayebi ete bayi bato nde batiaka matoi na bango ya pete mpona bayoka. Na ndenge wana mpe biso tozalaka na bango mpenza nekenge, tofutaka bango banga ya pamba te mpo bazangeli kwa kolia nango mpo bango bayi bapini ya tsoba te, bayi mpenza bapini ya mayele. Solo tokoyesa bino susu kamo susu oyo tokila mboka République démocratique du Congo. Yango eza likambo toki bati moto mosusu akomi premier ministre intérimaire kuna mboka République démocratique du Congo na kombo ya Louis Koyagialo. Ye Louis yai moto na Équateur babenge be Louis babenga ni Louis, donc ye Louis Koyagialo Ngbase te Geregbo. So ki kombo bo to sila ki kwesa bino ay moto na Équateur, ay moto oyo a bimi na ethnie Mbandi. Ye zalaki secrétaire exécutif ya alliance ya majorité présidentielle na bango kuna nde totoloba azaki adjoint ya oya utaye kokufa Katumba Mwanke. Ye nde sikoyo akomi premier ministre intérimaire ndenge balobi, donc ye na gouvernement na ye bakoengage République démocratique du Congo na makambo mosusu te ya minene libanda. Nde esalemi bo mokolo mwa lelo ekweyi wana kaka na bangonga mike nsima ya démission ya Adolphe Muzito oyo ezelamaki nango mpe banda kala lokola ye soki toposani te akoti mpe na parlement na bango oyo balingaki mingi nde esengeleki batika bafonction mpe eza na 22 ministre oyo mpe babimi na gouvernement na ye Muzito lokola mpona kokende kofanda na parlement. Balandi radio lisanga tokoyebisa bino lisusu makambo masusu tomonaki mpe tokabola yango na bino kuna na mboka République démocratique du Congo. Crise politique oyo mboka ekoti ebimi na ino te, atako tosikoki ete mingi ya bato oyo opposition oyo basilaki kobima na liste ya bato oyo bakoti na parlement après vote oyo le 28 novembre 2011. Tosikoki ete mingi na bango opposition basili kokende na parlement kofanda kuna kosala masolo kondima kokoba na ba oyo bayiba fraudeur bapesi baraison na bango kilikili ebandaki liboso basusu batekaki bampangu batekaki babie na bango mpona kokende kokota na aventure électorale mpona kosala campagne. Sikoyo lokola babimaki bamonaki ete esengeleki mpe bakende korécupere biloko na bango oyo babimisaki na
kotekeke pe bambongo babimisaki mpona campagne nde basepeli babanda aventure na bango ya sika na kati ya minorité parlementaire oyo ezali na majorité ya fraude. Bamonaki pe baargument ezalaki valable mpona bato nyonso te pe ezalaki makasi te. Basusu bakendeki kosapuye na bato kotuna bango soki bamonaki ndenge nini na baye bavotaki te, kasi bao bayi ko-soutenir opposition po baluka kozwa ba opinion ya kokesene e bapono emonaki bango malamu nde ya bango choix kokende na parlement. Ike pe bamonaki ete kotika vide kuna ezali malamu te mpona pouvoir esengeli kwa na kati kosala eloko mpona peuple, kasi wana ina duto monene pamba te na minorité ya makasi ndenge wana eloko yango bino bokosala na ba situation ya Congo oyo esi emizaleli démocratique avant éprouvé yango wana eza penza komona te. Nde toke pai tozonge pai barezo kilikili epesami na ndenge nyonso bapeseli, kasi likambo mibale ezali sur. Moko ya liboso oyo penza sur na situation nyonso eyali ke toyesaka bino yango pe liboso baye ba opposition oyo baponami oyo baleki na parlement bamérite yango pamba te bazalaki élu, bazalaki na influence te mpona fraude mpo bango baleka. Donc bamérite yango kozala badepute mpo baza élu, wana eza incontestable. Kasi kokende kofanda wana sikoyo likambo ya mibale po tolobaki mikamaka mibale eza sur, wana ya liboso eza sur, ya mibale kokende kofanda a côté ya majorité oyo bafraude oyo emonani mpe balingi kosala eloko moko te mpona bafraude nyonso ya minene ya makasi oyo emonani kobana na présidence de la république. Eza sikoyo komema likambo mosusu mpe ya mibale oyo eza sûr que manque de principe, manque d'idéal ezali na classe politique congolaise makasi. Solo ebale ya Congo, tango ya tangi ebale ya Congo pe to moni na ngambo kuna Brazzaville na ngambo ya Congo mosusu toyokaki lokito ebetaki, lokito penze betaki makasi mokolo mwa dimanche oyo elengisaki bato kaka na Brazzaville te kasi na mboka Kinshasa pe lokola
mokolo mwa dimanche ntongo lokito lobetaki te tokoma kobanda ba 8h sur 8h30 te kokoma 10h sur 10h30 ezalaki ata na moto moko te ezala na mboka République démocratique du Congo afiotolaki koloba soki likambo nini lizalaki koleka kuna korasure ata bato ete te likambo eyawa te isoki wapi ezalaki liboso Radio Okapi nde eyaki koloba ete ezali depo ya bamunition kuna na mboka Brazzaville nde ekwi moto solo babangaki na bakapital wana mibale oyo impembeni mingi koleka na mokili mobimba toyokaki mpe ntango baye kobanda kosala baintervention balobi kutu ata mpe balongolaki na likanisi ya coup d'etat mpo bamonaki ete mingi na bango balengaki kokanisa ete makambo oyo basi kolona ya mabe si beti mbuma nde ezalaki likambo na mpasi mpe mawa koyoka ete bamunition to mandoki oyo mapeleki moto ndenge mabetamaki na bonyama esali kaka badega materiel te komona ete bavitre tina mboka Kinshasa ya bandako mipanzani kasi kuna na mboka Brazzaville badega makasi mingi na biso tomoni yango mpe na bilili kasi bato mpe bawe bato ebele bawe oyo kosala ete batangi bango te koleka 200 basusu balobi koleka 150 pe bablesse batangami mingi koleka à peu près 10 fois banombo toti kotanga ya bawa eipe na bana mike oyo basili kokabwama na mabota mabango kaka lokwa conséquence ya likambo lisalemi kuna solo likambo lisalemi likambo oyo kotinda bato bamituna malamu na kozalaka na depo ya mandoki na kati na ville soki ekoki komema likambo ya malamu na mboka Kinshasa pe baluki koloba likambo la kanko koloka nchachi soki pe bakoloba bongo mpona balaisa bato mpongi likambo na bango pomba te moto oyo ikokamba mboka na bosolo pe na boyebi yi moto oyo yebaka ndenge nini ya koluka kaka solution tango makambo makwei te kasi lolenge kani okoki pe kosala pona makambo makwei ya te to ata soki makambo makwei ezala na ba conséquence ya makasi te solo toko pesa biso na Fondation Lisanga point de soutien congolais na nzela ya Radio Lisanga wabino yosu kitenge ba condoléances na biso makasi na ba famille nyonso oyo na ndenge dega esalemi kuna na depo ya munition na mboka Brazzaville ndenge ba perdre bato na bango pe makama tika ete bazala mpenza na bakasi na bukasi mpona koba na mikolo oyo mibandi ya sika mpona bango mpe na mikolo misusu mikoya solo tokoloba boye na Radio Lisanga tokokoba na Radio Lisanga tokotalisaka bino bipai na bipai makambo ndenge mayaka makambo ndenge balekaka makambo ndenge makomaka to zali na bino pe lisusu toko sola na bino pe na mokomo wa jeudi moko ya yango nde mokolo na ba mama journée internationale ya femme nde pe toko tanga te ko sola na bino na ndenge penza elongo bani na lolenge wana penza toko yebisa bino
tokoyebisa bino ndenge nini makambo mazali na ndenge etali mpe kote ya bamama kasi tokomi wana nano te toyi moko mwa mardi 6 mars 2012 tozali nano na masolo ya biso oyo to kokabola na pokwa mwa lelo. Solo balandi radio lisanga to bandaki pe koyebisa bino likambo na crise politique oyo eina mboka République démocratique du Congo oyo nano ebimi te. To sili pe koyoka ete ezali na ba évêque catholique oyo bakendeki kokutana na Kanambe alias Kabila, bakendeki kokutana pe na Tshisekedi pe na Kamere. Yango ezalaki délégation ya bevêque catholique oyo ekumbamaki na président ya conférence épiscopale nationale du Congo na Bokuse Senko. Eyambamaki mokolo mwa lundi 5 mars, donc mokolo mwa lobi moleki na Joseph Kabila oyo ayebami na mbotama Hippolyte Kanambe na ferme kuna na Kingakati ndenge balobi na este ya Kinshasa. Toyoki boye ete basololaki na likambo ya situation politique post-électorale na République démocratique du Congo. Nde toyoki na mongongo ya Abbé Léonard Santeri ye alobaki na radio-télévision nationale congolaise. Yango ezaki média unique oyo ezaki na kati ya rencontre wana. Alobaki boye na kotangela bino: nous sommes venus pour confirmer que l'Église a toujours travaillé et continuera à travailler dans le cadre du bien-être de la nation. Nasuki na kotanga wana. Solo to koyebisa bino wana ezali po boyeba ete makambo matali lolenge kani ya komema mboka République démocratique du Congo na nsima ya baelektio ya fraude monene emonani ezali kokoba nano pe toyoki ete baevêque yango na nsima nango bayaki kokende kaka na mokolo yango wana, donc mokolo malobi moleki 5 mars 2012 epai ya Etienne Tshisekedi. Kuna epai na ye basololaki esalaki masolo ebetaki ngonga moko nde na masolo na bango basololaki na ntina pe oyo memo. Donc bango ba évêque bapesaki memo na bango na Etienne Tshisekedi. Ba évêque yango balobi boye na kotanga ya bino lisusu: la Sainte Cour, attachée aux valeurs de justice et de vérité, a dénoncé et condamné les irrégularités qui ont marqué le dernier processus électoral. Elle a demandé au gouvernement de privilégier dans une démarche inclusive la voie du dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Dans cet esprit, nous avons tenu à rencontrer les principaux acteurs politiques pour nous mettre à l'écoute des uns et des autres afin de voir comment reconstruire ensemble notre pays dans la paix, la justice et la vérité. Nasuki na botangi wana.
nde Etienne Tshisekedi asalaki ya déclaration nulle ya élection législative boyebi yango pona likambo ya bafraude makasi esalemaki na élection wana vote esalemaki moko na ya présidentielle. To koyebisa bino mpe bakendeki epai na Vital Kamerhe. Kuna basolaki na ye mpe lokola pamba te epai moto na misato na position ya misato abimaki na élection présidentielle oyo esalemaki mokolo na 28 novembre 2011. Epe ezalaki lisolo nde basolaki wana pe délégué ya candidat Léon Kengo Wadondo azalaki wana pe masolo masalemaki lolenge wana solo masolo makosalema maloba makolobama makomi makokomama kasi vérité ebani esi ebami bomoni bino moko na mboka Russie ndenge élection esalemaki mbula moleki oyo bafraude emonanaki kasi eleki ebendenge wana ekoloba na mokonzi na bango alobi na oyo yanga bakamera ekotiama bakamera mpe etiami elakisi mpe ndenge bato mpe bakosakanaka na bulletin ya vote bato bakozongaka mbala nkama mpona koya kovote. Aleki na epe lisusu aleki pe na plaine pona kokuta na bato na ye aleli pe comprendre mon émotion epe aepe lisusu kondima susu na mokolo tozali ete ba irrégularité esalemi solo kasi yango eza chanson eza refrain nde yango ekosalaka ete eza oka moto azobeto bigogo azoloba limbisanga pona passion na kosala yo ba abeti susu abi limbisanga pona passion na kosala yo ba abeti susu abi limbisanga pona passion na kosala bon yepsanga siko yo muto zoka passion wana tanga zolo ba limbisanga pona passion sa azoba kisego ba eske na mutu na yo wana oza koyeba sens ya bolimbiso ya zali kosenga lisusu. Aro, iporita nambe, orari, soki orari, mbera yangoya. Okatimini kunebe ya Zumbel, bedi grosso modo na marca Lizolongo. Badimitri Mourandel, kakomi peko parlementaire tropicana, alors que Barnote. Baya qui t'offert, contient plein de maladies, aussi Kalamakudiste, Vimi, Najara, Saoudi. Bakosovole, Ngando, na système, Egoussa, mais Kalansino, pour écouter Babela, Kwakara. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts gens. Il n'y a pas de doyomo, chez nous aussi, nous avons des taximens. Mais taximens, il y a Harare, il y a Kumela, il y a Toti, la Motukawana, Namatate. Omona umotazu bokonzila ule famille na eba savule kumbele okare mwastemai na konti ya loshinto me okontrerando epesi esangekoti mobulu mwana na mwana bendelingo mitelengano ya lenoiro abosaniza makungu yango atikeli gambala etikele kaka pakulungu pelegete mandombe wabela dio nouvelle écrita kangama na mfumu kimbangu rendez-vous na kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de kundabatoire, il faut partir chez des Kokoloko avant qu'il ne soit Totardino, Potorobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati Serpontifort pour les intimes, Nyoka, Sokasio Namosa, Pekokamasinga la Lobo, mais Hippolyte Kaname, Alain Yakimuta, Asubiso Namoto, Moito Singala Kingo, Ikelefi. Liwa Yanika, quel jour, Libanga Mogo Nikolo, Moussousouasi. Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname Yakamiki Kolo. La terre de nos encouros. Quel scandale. Mokanzale qui laisse til Farabous. Moto Atambola Kabolumbu te pona Muzanya là-bas. Mwana maman, est-ce que tu sors? Kagame Kaname Kunda Ruberwa. Dites-moi qui a tué Abiyarimana. Nyamusi Mouringi et Nadaye. Monseigneur
général Mayele, le commandant Massasu, pasteur Lukusa, cardinal Echu et le vieux Mouze Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta kasi pete na mbebo ya moninga, ekebela 8% kuipoko taye ya chuma, kasi wapi nzoto, moto ya nyuka, soki ekatani, nzoto na ye mobimba, ekomi obesi na pamba, file indiana, kebala mabogo ya mbembele okuleka mbeka, remember that, let it be clear, mboka na ngai eza ya yote, ata kutubul na yo eza ya chocolat. I don't give a damn, komu. Ba organiser guerre veut dire problème de réaction. Pour ceux qui bassin ici à Mobayuma Baganga, vive le libérateur. Read my lips essay, bino nzingi, boza nzingi, mi yibi nzingi. D'ailleurs, botika la nzingi, koza la bazaira nzingi. Bolingi nzingi, boko manzingi, bakongole nzingi. Nzingi, ezalakate. Karate bazo pese la coup d'état manqué. Ya, nganzingi, na zanzingi, kulonzingi, na binzingi. Tanzingi, ngonzingi, kanzingi, tenzingi, ranzingi, dionzingi, enzingi, kosinzingi. Balandi radio lisanga to komi kopusa na ngongo kabana bino kasi to sabino ete ba stratégie ezali makambo komi bena ba code nde yango wana ta mususu boko mwana lokwa to kobosa makambo mususu kasi to bosa nte to yebi masomo se komi be akati nde bae bakosola ngo bazosola biso pe to ina biso oyo alingi tosala masuwa kitoko tokosaka na ye fondation lisanga nde moto ekokambaka radio lisanga pe na misala manso oyo ekosalamaka ndinga ya radio lisanga eza maso masusu oyo ezali mpona kokamba bana bauti na mboka pepe démocratique du Congo na mboka Pays-Bas to pe kotala ndenge nini pont ekolenda entre Pays-Bas na mboka pepe démocratique du Congo. www.lisanga.nl kuna bokuta oyo biso to saleka biso to salaka pe lolenge kani boko akuzwa contact na biso na contact na www nde boko yoka yango toko sabino kaka pona tina na Congo ndenge esali américain alobi chiluba. Usually when someone cheats you disqualify them. That's what we're saying. Kabila has disqualified himself. The United States is better than this. We can come up with a policy which supports democracy. That's what we're known for in the world. So, manifestation partout. Let's voir élection au Congo. Solo bana do isanga boyoki alobi pona bae ba lingi bae ba alobi bolemba te toko bakaka toko lakisa bango pena tina election na Congo. Solo wana ezali po mone telikama na Congo ezali pe baike mpasi mingi koma moto mboka États-Unis kuna Amerika alobi chuluba na tina election. Ba ndeko bandi ya radio lisanga tokebisa bino bye na ngumba Amsterdam po webete mbila pe awa ina nkanda. Mbila ina nkanda eikaka balakisite eikaka bakongolete nde bato ina nkanda na likama na Congo. Yango indenge fe Maréchal Mobutu Sese Seko kukumbendo azabanga alobaka na tina ya crise économique na crise na mboka Zaire na tango na lobaki crise oyo batata ba mama bandeko ezali mondial bambila pe awa batomboki basi babandaki ko sala ya bango action ko boya ko pesa ka bato ba contravention balobaki ba ko banda ko ponaka biteni ya mboka Pays-Bas na mikoloni ba banda ko sala awa na Amsterdam ko ya mokolo mwa jeudi nde balobi ba kotia stop na ba contravention oyo ba pesa ka bato solo wana za ndike to sekibino action nationale oyo ko salema ba police po ba moni ete ndenge bango ba kosenga pona ba traiter bango na ndenge ya ba condition ya misala na ba salaire gouvernement akolingate akolobete surtout pas na période ya crise
crise mais ya bango eza économique ya biso ezaka économique te po économique bande banda kuna na Congo te sikoyo nde eza crise politique nde toko subir pona ba intérêt économique ya bapaya kaka te kasi pena bakambi na biso ya lokoso balandi radio lisanga wanzezaki wa bino yoso kitenge totondi bino botondi mingi na bolandi radio lisanga ya pokwa ya mokolo mwalelo mardi 6 mars 2012 to kozala na bino mpe susu mokolo mwa jeudi na ndenge ya bomesano biso na bino toyokana toyebana mpe nzela tosalaka ye nzela moko tokende tokoba lolenge oyo tango oyo tozwaka tolingaka ezala boye po tosalela yango na ndenge ekoki po esengeli koyeba ndenge ya kogere temps epe eyi na ntina po toyeba ete toyi na bomoi esengeli tokoba na makambo tozala na ntango oyo tokotia maloba na biso na pratique po tosala mosala kasi ezala te tofanda nsima na baposte na radio to na baordinateur na biso bangonga na bangonga ebeleleka lokola bato bayesu na eloko ya kosala te lokola bato bakanisi ete bakochange mokili na lolenge wana kasi toyeba lokola basusu mingi mpe basimbaka ordinateur basimbaka radio basimbaka internet na ntango mpe ntango mosusu batelemaka bakoyika piko nde biso na bango toye elongo matondo mingi na bino banso balandi radio lisanga tokanisi Joel na Amsterdam Zuid topesi olongonia balandi radio lisanga nyonso mbote mingi poko elamo papa Isaac na Amsterdam Nord na mama Guylaine longona na libota mobimba toko kutana na bino mokolo mwa jeudi moko ya na ngonga ya 19h bye bye banka yaya kwang